balobi vidéo à Koufi balobi ngai na Koufi non écoutez akandité ngai na Koufi ba publier ngai na Facebook ba publier vidéo na Facebook ba publier yandi mos na Facebook j'ai pleuré nakata sake mission ba monenga na olela ba ba komona te le pour na nini na lela kité pour na vidéo ya Koufi na lela kité pour nga na Koufi olela pour na lela ki pour na yeso le bagi nini bolela pour na ngati bolela pour na bino moko na bana na bino na regretter na lela ki pour na ba congolais parce que ba congolais toza ba tumabe la façon ba BBC réputation na bino toza ba tumabe do ba congolais na kati ba ndeko ba teleke mission wana o ba zaki mal compris ba comprendre kité na lela ki pour na vidéo ya Koufi te na lela ki pe pour nga na Koufi te maintenant comment na ke ba congolais ba linga biso te. Si les Congolais nous aimaient, ils ne pouvaient pas faire ça. Betanga le saco. Betanga le saco. Le saco leader. Batinda ka photo ya bolumbu na mwasi te nokita ko na WhatsApp. Le saco leader. Batinda ka photo ya bolumbu na mobali te nokita ko na WhatsApp. Leader le saco. Motaka chaka maboko na poche te. Le saco leader. Liboso ya mbongo mosanto alite. Le saco. Ministre akei ba député bagangi wo. Santé, Charlie qui dérangé, il y a vie de loin qui dérangé, mais cause, il y a dérangement, on a franchement, je suis sa petite soeur, tout sur la heure tout. Nayebi en vraiment, en fait, on a le balcam Nayebi t'es sur les acquis poison, je ne sais pas, sur les acquis, je ne sais pas, mais c'est que je sais que, en tout cas, santé n'est vraiment dégradé. En fait, on a un poto, on a un moussala. nakende musala o esali kena kende na zonga ezali musala te que na ke poto na ke musala mo ya ovanda non nende musala o esali que non na ke poto na ke na zongi. Au salaire combien de temps? Je fais 12 jours en Europe, na sali 5 jours na Bruxelles, 6 jours na Paris. Par rapport... Et puis 12e jour je suis rentrée. Voilà, par rapport à boulot. Par rapport à boulot. Ouais. Par rapport à boulot, donc et c'est répété na tikala nan. Ba poto oya ko tikala pesa na oya na tikala. Donc mon am takena poto na ndenge na ye. Différence ya ka bango bazalaka na poto. Biso to zalaka a. Donc biso ba to zalaka to kei to moni bango to songi. Bango sko bazalaka. Biso pe to zalaka. Ba pe awa, ba moni pe biso pe bazongi na bango. Ah moni ndesi bo côté la bango. Oh non. Ndeli sai mokili. Aza résident na poto. De Londres. Ah résident na poto. Ya José a résident na poto. Ayaka, neti ya Pozanaki. Apo. Jani. Donc Ozona ba Maxi, ba Meta, ba Zarada kuna. Donc oza posa komona baninga. Akia moni ba. Non pas na yo to rolo be komi na ngonzela moko ya aller et tout donc ngadia de ngadios. Comment nzela okanga mafuno. Vie mukalaka tsengenze. Azanga na poto avanda akuna. Vie na ngasi ya tour. Bavanda akuna. Zomona na tanga ba vie bavanda akuna. Sobiso bavanda awa. Meta ba ansi bavanda na poto. Ozomwana. Ansi ayaka na kisa tukutana yana ngala vandeni abiende kona boni kimiali asava ansi boni ba mindele na tiki bango bien kwa kozonga mais asa ko tuna la vandeni ba mindele kona tukuta bango na ville na ngaba na masina. Excellence Soir Africa avec notre site internet www.excellencesoirafricain.com prend en charge les minervales de quelques enfants et étudiants en RDC et au Cameroun. Notre objectif est de construire une école avec internat pour les orphelins et aussi les enfants dont les parents ont des ressources financières limitées. Merci de soutenir nos projets en achetant nos produits sur www.excellencesoirafrica.com. Nous proposons des cartes postales à moins de $1 par exemple, des t-shirts, des hoodies, des porte-clés et tant d'autres choses à différents prix. Pour plus de renseignements, merci de contacter Mère Suzanne sur son numéro WhatsApp +44 749 16 40 758 ou envoyer un email à contact@excellencesoirafrica.com. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.
Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On est sur la 3W Africa Elengi TV, chaîne Moko na kati ya République démocratique du Congo. Oyo to laksabino ba news il y a bien ba actualité, il y a ndenge na ndenge. Donc Martin Engi vitesse ya fusée sola likambo, ba lobi tozo salara musala. Ba jalou nanga toujours ba ko ina mai boyina na binonga naza wana pona ko panza pona ko pesa vraiment message ko la sabino ba news o ezoleka na kati ya République démocratique du Congo na ebebele bazoka mwa Martin Engi vitesse affiser bomoni awa ndenge nini na vie ce que na pas moko luka okoma na 2 pas 3 pas nzambe akopambola pe bino nyonso. Alors lelo nazana artiste comédien biso tout est là-bas, tout est très bien dans la République démocratique du Congo. Oyo azo sepelisa banakin, ba Congolais n'y sont partout dans le monde. Tous années bonjour là. Bonjour. Bonne santé. Oui, santé bien. Donc oui là que système de micro donc mutu na micro na pour nous repérer ça pendant actualité et les kamalam. Boni actualité boni makambunio so boni ndenge ezokende. Oui, l'actualité ça bien, mais je connais bien, na mawanzambe toujours, biso ba artiste, nana musa musute, musa na zaka art, comédie, théâtre, de musa na donc que bien. D'abord le lotangu au sala musala na yo, batu ba sepela na yo, ba bengaka yo d'abord avant to ko tapina ba makamususu. Et ça la ronde nini, na mon nabino ya théâtre, surtout bino ba comédien, o bo pesa fierté na katamboka na biso, République démocratique du Congo. Oui, et ça l'a bien, moni au fin de parler, ba bengi yo, ala va musala mo ezala fo salango, rôle to moni yo ka kande fo jouer. Totalité, rôle ka fo yo. Et ça nga mamo bien. Si ko bien wona salanga et pesa nga orgueil té. Pour orgueil za arme de faible. Et ça langa siko nini. Et lengi po na musana on sala ba to se pena. Et pesa nga siko force na se multiplier. Na baki sa be fort. Donc na mi panza. Na mi kabwa na pouke na baki sa be fort pour le bio benga lisusu. Ah voilà. Il y a un salon vraiment kitoko. Donc au travail na ba Batista, to monio na ba tebele au travail na bango donc ezali juste banzonzing ou bien olingara vraiment ezali na ndenge ni pesa biso na ba Batista ba groupe tebele to moni monio. Bon ngai na za boye. Nga za acteur Sami Mokili. Na za acteur ya Batista. Batista za président na ngai. Sami Mokili pas za président na ngai. Sami Mokili za na Rennes na France. Na mwasile na dini balela ba na France na Rennes. Batista n'est toujours le Kisasa Awa. Le Batista za ami nanga, mais za be président nanga. Parce que nga travaille dans groupe, na travaille dans groupe Sami Mokili. Donc nga za acteur ya batu. Nga na za te ko leader te président, au fondé te. Nga za simple leader derrière tout le monde. Donc musala oyo pona ngwana lelo oko boulete que un jour yo pe au sala groupe na yo ozwa pe batu ba travailler ou bien ozara toujours na sima ya ba Batista na sima banani donc yo mo bulaka yango te que n'importe na ndengo travaka un jour aux appels na groupe na yo bon et ça nango na litomba te koza na groupe ça na litomba te parce que aux appels na groupe muso émergente au sali groupe émergent nango te groupe ngela nango taka koketa chef nanga Gino la chef nanga donc c'est que yo moko mona penda ko za responsable ngai na za na sima toujours kana sima batu nga fona za kana sima batu donc ngala valider na jija bona za na sima batu j'ai vu mieux oyo moko kokate te nga fona za na sima ka batu moye ko limoko yeso leka liboso yeso za kate bango se ba kana sima yeso alors sima yeso bana ko fi ba ye ba di ba Mathieu ba Luc ba ye ko ye bana po bazaki na yeso ba Pierre c'est Pierre yeso bisi Pierre sur toi que je bâtirai mon église. Pierre, sur toi que moi je bâtirai mon église. Bon, ce qu'on a les calibosa Yesu. Qu'est-ce qu'on a banni? Pierre, l'église n'a pas là. Donc c'est ça. Donc toujours si ma batu. Ce que vous partagez entre Batista na Sami nani Mokili, Sami Mokili. Vous partagez ndeni koto za na groupe na koto pa Batista. Koyo kaniza ndeni. Te ngai nde munebi emploi du temps na ngai. Parce que ngai nde artiste lava. Nabine ko kabula ta parce que moni Sami apesa nga charge makasi abina nga lava moni groupe ngwana sala effort groupe za stable nyango na bunda groupe za stable Batista abina nga leader au moni groupe ngo to sala effort za stable groupe za stable de loko nga na wala na vie za stabilité leader oboina yo un jour on comme appelle patron donc au futa batu toujours na sima wa Batista toujours na sima mais bango ba progresser quand même to moni ngelo na festaro parce que au travaille très bien batu nyonso ba sepela na comportement nos façons à la radon aux alara bongo donc on a vraiment fier na yo alors to pota vraiment
naba acteur oyo bosa na bango trop banzonzing au sepela nani oyo bosara vraiment à travers musani mala. Merci d'abord pour la question. Mon acteur na biso. Théâtre le bato kasi wa théâtre za musala facile. Théâtre za musala ya facilité. Eza difficile mutako saoti. Donc acteur nyos o a oza. Kokota na monde art. Asa la théâtre na félicité pe na linga kai. Bango nyos tout. Donc ngana boya ka mututé. Mais toye bandeka ko tambula. Voilà. Tu bandeka ko tambula parce que to créer ka midi 14h et puis to wela té. To wela té pour so to bi to wela to go échouer. Vous au moins moni ba musicien ba leki biso na vitesse à tango. Mutako saoti. Et là, quand on a vu, on a vu que ba musicien ba leki biso na vitesse à tango poani. Po ba wela kati. Baza boyoka ni makasi. Azomona que no musana ngana osana zomata. Comment on a songi. Mais yo no matite na musana zo ka nzamba songayo. Yeso songi nzamba nani. Est-ce que différence n'est entre ba comédien au bazar na niveau à poto na ba au bazar niveau Kinshasa ndé beau travaillera. Non, différence est à différence est parce que moni bande ko so bazar na poto bande ki théâtre awa. Baza ba artiste so o tout ça ka bo musala ndenga moko. Sauf ka moni batumi ba na poto bakete ba idée na bango mun mun teke na idée na ye bon na ebite ponga na komana nga poto po bango ba bi ba changement de mentalité comment ba comment jouer le kola ba minele ba comment travailler dans ba comment lo ba moi ba comment ba sabilo mo bozanga yango obino bosala yango te bango ba longwe na monde maboke ba comment sala penda ba série moko boye et on a mona la différence n'est entre ba so ba muteke poto na bino ba to boza bon en tout cas il faut la vérité mon roi musu batu bazo comprendre te po baloba bino ba maboke bosara maboke non problème te frère so vérité mon batu bazo comprendre te vérité za nini vérité za boyi moni biso ba congolais to kana ba complexe makasi moni complexe à makasi dans le sens que moni o comme les sikana lié mo boye o lo s'adapter yo ki okota na ba hein ba fertilité lo mo pampa mike finga kotonga lo kana pa na ngai na ngote donc nga problème nga yake jour nga na chance na sponsor ou bien mutuma ko linga ba lava na lingi ko banda classe jusqu'au sponsor ndé nous aura toujours na sima batu lava nga za individu nga ni na lingi ko za na sima batu nga mu na lingi batu ba lingi linga te nga mu na lingi ko za na sima ya batu nga voilà moni coquette asa chef na ngai donc ngai na lingi coquette za chef na ngai pour a diriger biso bien parce que azana mayele ana bwania abi ko diriger batu ozo mwana de ce que muto sali ka mona malamu foko ndima yi alors ngam ko na ko chance na côté classe na poto ngai la fa na côté classe na poto so na 6 classe ya théâtre na ko milieu de finesse to benga epé opesa mwambote na batutu ba Holanda biso donc wana tonto koma suka alors merci à trop ngani ngalo ba na poser ka question moko na biso tout ebi vie de loin oyo asala ka musani très bien na katembo ka biso République démocratique du Congo est-ce que yona relation ni nezano yona vie de loin c'est mon frère Bosola vraiment très bien vie de loin Saï Coquette Batista Sami Mokili ba Larousse ba Tide ba Gino la ba acteur nyoso yebi ba Sami Bali ba zabande konangai bango nyoso tout kolongola mutute bango so zabande konangai enalinga bango makasi José de Londres c'est mon frère donc wana kuna benga sida milele ya wana na auto tuno bato poto donc na kasa lokolo bossa na José de Londres donc wana pena kote yemo ndena na ba ebi daka no la valider taka benga la valider oumela do mutuna ngai donc là si on confirme vraiment vie de loin à Sala Moussa Malamu très bien na basango biso tutoyo qui vraiment pour na poison ou ba poisonner on a biso vie de loin oza artère moko ya makasi na kati République démocratique du Congo mais na yo kindeti bino ba comédien bozolo belango vraiment te et on a linga au clairci les Congolais de tous les partout au ba Holanda biso siko en Afrique Elengi TV ba otala biso lava leader bon nazana réponse ya ko pesote na makambo wana réponse ngana ko peso ezati ngana ko sengo boui étant que journaliste c'est ça la investigation Kende Luka vie de loin, poser puis vie de loin hasard habilité. Il y a que ça y a une réponse. Oh il y a makambo, oh il y a yebi et comme la qui. Parce que mon collègue makambo comme la qui ngana zakité. Alors nous avons mieux placé pour expliquer facilement pour le public. Mais quand même au yoka qui yango, au yoka qui masolo. Tout le monde l'a entendu. Bah tous ba yoka qui yango, tout ça va regret. Mais
kota na ye yenda ko pesa explication claire et nette. Alors merci à toi. Et ça passe on a qui makasa ke balobi vidéo a kufi. Balobi ngai na kufi. Non non écoutez, aka ndete. Ngai na kufi, ba publier ngai na Facebook, ba publier vidéo na Facebook, ba publier yandi mos na Facebook, j'ai pleuré. Nakata sake mission bato monenga na olela. Bato ba comprendre te le pona nini. Na lela ki te pona vidéo ya kufi, na lela ki te ponga na kufi. Olela pona nini? Na lela ki pona yeso lo bagi nini. Bolela pona ngati. Bolela pona bino moko na bana na bino. Na regretter na lela ki pona ba congolais. Parce que ba congolais toza bato mabe. La façon ba BBC réputation na bino. Toza bato mabe do ba congolais na kati ba ndeko ba teleke mission wana. O ba zaki mal compris, ba comprendre ki te. Na lela ki pona vidéo ya kufite. Na lela ki pe ponga na kufite. Maintenant comment na ke ba congolais ba linga biso te. Si les Congolais nous aimaient, ils ne pouvaient pas faire ça. Aujourd'hui, et l'on y a montré que soit, vous avez dit que Maboke, le roi Bissot a une valeur, parce que Bissot a une valeur. Bissot a une valeur. Nous avons dit que Maboke, après n'importe quoi, oui, on accepte la chose. On a dit que nous avons public, nous avons dit que nous avons dit toujours. Mais quand on a un niveau, il faut que nous être humain. Au publier on a réseaux sociaux. Au publier on a réseaux sociaux. Au tient à quoi qui a outil au Koufana 4h du matin. Vraiment bande ko bolela. En tout cas bato balinganga ibalela ki. Botimbeli pe moi bato ba ça ba je wana te botimbeli bango te. Nga za temps ko timbela bato wana te. Zolanda. Parce que Jésus-Christ il a été vilipendé, méprisé de tout le monde. Moi aussi, naza vilipendé, méprisé de tout le monde. Mais nazo bangate parce que na Yesu otamwana ye. Heureusement que Yesu na tikingati. Heureusement que Nzambe na tikingati. So Nzamba tikinga, en ce moment ba oui, ah, maintenant je suis délaissé. Ba bako sangana so balingi. Donc mutoko créer na yo créer. Mais yeba qu'un jour nyose bana malamu. C'est que mais souka na rosalara bino na bino batu na bino pe basala. Eza biso na bisote. Eza biso na bisote. Moni ngana boy ngana luka bezite. Nganzamba sala ngai te pona luka bezi. Surtout ma vie ya batu. Si on a vu un dégonanga mutu, na koluka beza vie na dégonanga mutu te. Ngane François makasi na sepela na Mike Lokamba atombwana konga na kozanga na eko bénéficier pe na ye. Na ko sepela na kokete pas na vie wana mikolo komone da pas na vie. Ah pas na vie. Ndenge na ndeko ça papa. Ndeko na Omar ko vie ta vie. Ya bi la fanga ba nga vie ta vie. Donc Omar abi ya za vie ta vie. Voilà. Yes ko pas na vie. Yes ko za pas na vie Mike Lokamba. Donc et ça la nga bien comment na ndeko no Congolais ko émerger. Tombona azoko évoluer ça fait du bien et ça a bien peine makasi mais nazoka moi comment yonde ko nga congolais le ka lokona saka théâtre ka fosela nga bongo ka pona sala ka théâtre ah moi mutema mabe mais na sengele ke bolamu na se mutona nzamba pambole makasi azwebele apese so ya lukaka na vie nzamba soutenir akende liboso. Alors merci à trop donc na Azmak la canadienne au azana niveau ya Canada donc babi changement de fréquence bozaka bino no so bozaka yanga donc tokoti vraiment masolongo côté pas na vie ezali. Alors nga Nathalie ba image o Nathalie yayo na tantine Linda totalité donc c'est ici ba tout o balanda biso ba jetou mambongo na katsa Canada surtout donc ba la bonita HF Linda na Las Vegas ba sepele trop na image wana ba idée wana ba boule wana d'abord pour na kota maram susu eza ba idée ya nani. Bon en tout cas idée à Losako là il faut avouer parce que notre jeune frère il a beaucoup pensé, il a beaucoup réfléchi à penser à ce qu'on a à Losako. Voilà. Et ça, Losako, c'est un mot à Bangala. Bangala n'est pas un mot à Losako. Mais il y a le artiste à penser autrement. Habiter, il faut que la comédie. Dès que tu as la comédie, à jouer, il faut que Blaise Mabanza. Formidable. Habiter, il faut que tu aies Soumoutou. Na joué na ya Lava. Lava leader. Leader. Yaya. Et là, au moins, il faut tout ça là. Malgré que j'étais malade, il faut na travailler. Na apesi nga idée idée za bobenga bon voilà. Idée opesi nga pe na bito memilango boye. Ah voilà ba luka mutu ko le pe abakisa ba idée oyo. Donc asala ngona batu ebele. Et que forme par forme donc ndeko nga briefi azana mayele ebele. Asala ngona batu ebele et que na forme donc eza identité. Le sac on nyons tout ezala bokeseni nango selo muto basaleli yango voilà. Okomwana ah yango na baki yaya eloko to sala ngai na botama pona longa etiki mbukusu ne pour vaincre
Francis Way FBS na Londres, donc Aïbisenga Francis Way FBS, Aïbisenga pourquoi pas yo moko te rose a peu ko créer ba idée na yo toujours au sali pe lora bien au lieu que aux alara na sima batu donc ba idée wana tantine linda yo peut ko créer pe yo sali pe ba maram na ndenge no sali pe danser donc ba smack la canadienne ba sepelanga ba la bonita HF linda pourquoi pas yo moko te ndeko na ngai elo na biso boya elo na biso boyi moni Pierre lo soka yeba na bana pona Yesu ligue soka yeba na bana pona Yesu ba ZBD ba Matie ba yeba na pona Yesu mutako sa yote na vie ba force ka nature te ozolanda na vie ba force ka nature te yo zele étoile na yo ko ate soka na sali groupe ne groupe na mse ko leka groupe sobe ko so sali groupe ne groupe ne ko leka sai te nzamba pesi so ba raisonnement moko particulier après so ba réflexion moko particulier après so ba talent particulier donc briefly tanti linda azu eloko ne asali etomboliye po eza ye ngapela valider so na zui ba penser na sel eloko mo erotombola nga po ko zape ya ngai ezaka te fona sala groupe po na tomo mate nga na tomo ma sans groupe donc nzamba bite lava fona elever ka ndengo zaleli et surtout que nazali Esaïe 53 ni beauté ni éclat pour attirer les gens mais dans moi il y a la joie il y a la sécurité et il y a la vie. Ouais. Ah, celui-là c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc alors merci à trop donc la bonita HF Linda dans Las Vegas donc j'ai tout mambo vrai chéri na Katsa Canada donc to commis vraiment na souka ya émission na biso donc talara to bel lelo to sala vraiment troté mais to ligni vraiment la leader à s'exprimer à loba na 3W Africa Elengi TV balobi pas na vie ne salara moi danze donc Martin invité sa fusée mobali sur la likambu donc à beau comprendre eza boulot nanga eza vie nanga donc baro sara na vraiment nanga te to comme na moi souka na éviter ce qui message ni à koloba po batunyo so ba lando partout dans le monde la validaire au PC là vraiment nanga lo baboye bande ko bolanda biso en tout cas boye ba ke biso so ba père de famille toza na ba semeki toza na ba bokilo toza na bande ko toza na makambo belé boka tsekate ko toza ka théâtre ndé to ko zaka pamba to ko zaka pamba te to bande ko na bino parce que si nous jouer te bobenga téléphone leader mais nous jouer te leader mo na tia souci bino bo kana ngo ya pe souci nga na ngo tala na sala plus ou moins 4 ans na jouate osola na sala 4 ans jouate parce que batu banimo ko finga ngai ben silt na 2010 2011 ba finga nga baloba n'importe quoi pour na nga bon désormais na moni na channel point na jouer na boye ko jouer mais public na habité la valider non toi on a besoin na yo bon moi on a bandaki na réactiver avec beaucoup de vitesse donc vous ben à vitesse à la croisière mais tout ça ka pamba te tout ça capable tout ça artiste na bino bolinga biso mingi biso tolinga bino mingi mais quand même faut tout ça moi minimum ezala bien na monate congolais moi zo finga commando na monate congolais finga Rambo na monate congolais finga lui de finesse congolais finga ga congolais mais non ça là ezaka pour intérêt ba congolais mais bango pe kuna ba tchaka boiti ba maboko ba tchaka bango na bango pe kuna attention moi pour me dire les années on dit Congo tout le monde vit dans le monde à part on dit biso ba congolais tout le monde vit dans le monde à part na kanti nani camarade ya Tana la cadette je sais Tana la cadette tozaki na sikana anga soma makelele ministre santé ministre santé baba yake ministre santé voilà anga soma makelele na bise observer makelele na kata bassin abia baza bien dikenga bité ba dikete ba mitema mabe ponani abina oponani nga mais regardez bien maman na zui bassin makelele la kitisi na se ba makelele na kati ba vai na kati ba makelele na kati ba vai na kati ya bassin ata moko tabimi mais ba bouger na bango ba ninga na bango mais ata moko tabimi pourquoi moko tabimi parce que likela likite moninga na tombwana to osalinga matana bassin atende kongola linga atende ko na tombwana soko moto mona ba ko benda yo donc voilà kokati ko pesa moi salutation maman boye sala moi kitoko donc la bonita zo sepela ndazo monesco na pesa bambote belé na pesa na Chancel Mbemba tiogo na ngai alongwe na Newcastle lelo na Porto na pesi ba Kabongo Kasongo
bambote be na Mino des Amalek napesi na jogo na ngai Junior Kabananga Fabrice Mbimba Diouf donc René Makondele honorable ya ba jogo nyonso René Makondele akomi manager mutu nyonso alingi mwana beta bale na poto aza besoin manager mwana ye ou bien ndeko nebe joueur na ye awa na ba présence ya kisasa o baza na poto partout bon contacter na numéro oyo plus 243 9 98 42 43 46 plus 243 9 98 42 43 46 donc on a besoin ngai poto azwa René Makondele plutôt à côté d'un numéro en tout cas beaucoup mon management na joueur no abeta balle beaucoup professionnel talaka René Makondele honorable ba joueur nyonso René Makondele honorable ba joueur nyonso voilà merci à trop merci vraiment donc topé ça peut donc ça na bossa na gia na pesi na Clémence Douglas taille intelligente na famille Malula nyonso Yolande Malula Fiston Malula l'immortel Anita Malula na Charlie Malula. Merci. Maman na bango sœur na ya Mbote azwa donc bonjour. Bonjour. Bonne santé. Oui, ça va. Namon déjà ça va pour moi si kitoko devant caméra donc en Africa Elengi TV et ça la moi kitoko donc mon message muke na batu tout ba Hollanda aussi partout dans le monde donc ba tala. Ko ba bibino nde. Nde makam, nde masolo. Batu tout ba Hollanda nga batu tout ba tala nga koketi yo. Naloba sans bino pas moyen quoi bino ne bossa la coquette za coquette je suis là donc coquette ngai namoni la valider aboya kiango alingani ne vraiment te koloba mais ngani ngana poser question par rapport ya ndeko non ça c'est émission non mukeka poser kende par rapport ya ba sango biso tutoyo ki et sali pasi pona ndeko na biso ndeko na bino vie de loin pona ndenge ba poisonna qui est donc on a évité mon message mukeo loba na ba artiste et tout comédien ba Orlando partout dans le monde franchement et le roman qu'on a eu bezaka que santé Charlie Zaki dérangé il y a vie de loin Zaki dérangé mais cause il y a des rangements, on a franchement, je suis sa petite soeur, tout sur la heure tout. Nayebi en vraiment, en fait, on a le comme Nayebi. Nayebi, c'est ce qui poison, je ne sais pas, ce qui je ne sais pas, mais c'est que je sais que, en tout cas, santé n'est comme vraiment dégradé. Donc, Moutou, pour comprendre l'émission, l'ambiance, donc, Afrique, elle est comme ça, pour revenir, là, pour revenir, Moutou a mieux placé à expliquer comme elle qui est, il y a Charlie. Donc, on a dit que santé qui dégradé, sauf que contacter, que le courrier, quand même, éloigné comme qui. Je ne peux rien affirmer. Il y a vraiment comprendre partout, donc c'est pas nos vrais chéris. Merci. Ça là vraiment maramba. Il y a Denzel Mikolo, Nakatambo Kanabiso. Nasir émission biso comme on a souka donc moi deux personnes trois personnes autour kabangana Mbote Belé et puis respect Belé n'a pas Théo Mukenzi la patoche motomoko soin la bourgeoisie dans les sons il n'y a pas deux Mbote Belé à tous mes fans en tout cas nalinga bino parce que bino pe bolinga donc voilà quoi nazawana pona bino et puis n'a pas profiter je parle de mon film Intrigue ils a déjà en ligne sur Top Vision donc consommer le film Intrigue au Coquette Acheli Maele donc voilà quoi alors moi question moko batutu ba Hollanda biso tokomi mikolo na tango propagande tokomi mikolo na tango élection tout monde a trop d'artistes comédiens vous avez trop na maman Olive Lengo donc par rapport neti emsu maman Olive amené ba Dubaï bokendaka par rapport à ko proposer bino pour maman élection to éviter so borosande je suis artiste et comédienne apolitique. Merci. Donc, nous artiste et comédienne apolitique. Dubaï, nous avons un tournage au film Mounion Samoni. Na Paris, nous avons un tournage. Na Bruxelles, nous avons un tournage au Mounion Samoni film. Je suis juste comédienne apolitique. Sur le c'est un titre un scénariste. Merci à toi, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Voilà que. Zela. Comme il y a tricage. Zela, il y a un loba. J'ai tout ma mbongo. Yeyo, azana biso awa kendaki donc il y a un bateau kende malembe. Namoni le rôle leader azongi et puis moi kitoko. Na lingana 4 émissions mais
Babaxel biso va 5 minutes. Merci. On a continué. OK, naki ozongi ponani. En fait, on a kende poto na ene musala. Na kende musala o esali kena kende na zonga. Ezali musala te que na ke poto na ke musala mo ya ovanda non. Nene musala o esali que non na ke poto na ke na zongi. Au salaire combien de temps na Je fais 12 jours en Europe, na sali 5 jours na Bruxelles, 6 jours à Paris. Par rapport... Et puis 12e jour je suis rentrée. Voilà, par rapport à boulot. Par rapport à boulot. Ouais. Par rapport à boulot, donc, et c'est répété natika la nan. Bah pour toi, oya kotika la pesa na oya na otika la. Donc, mon am taki na rapoto na ndenge na ye. Parce que yango moni question mona uto tu na différence entre bato bazara na poto, ba comédien na biso, toza na bino boza na Congo. Donc, yo okende no pour na boulot sali 12 jours ozongi na yo par rapport au bango. C'est que non, différence c'est que bango bazalaka na poto. Biso to zalaka a. Donc biso ba to zalaka to kei to moni bango to zongi. Bango sko bazalaka. Biso pe to zalaka. Bayaka pe awa, ba moni pe biso pe bazongi na bango. Na moni ndesi bo côté la bango. Oh non. Ndeli sai mokili. Aza résident na poto. De Londres. Ah résident na poto. Ya José a résident na poto. Ayaka, neti ya posa na kin. Apo résident na poto. Donc ozona ba maxi, ba meta, bazaka da kuna. Oza posa na baninga akiamoni donc pas na yo to rolo be komi nango nzela moko ya aller retour donc ngadia de ngadios viens mukalaka tsengenze azaka na poto avanda hakuna vient na ngasi atul bavanda hakuna zomona na otanga bafi bavanda hakuna sikubiso bavanda awa meta ba ansi bavanda na poto uzomwana ansi ayaka na kisa tukutana yana ngala vandeni abiende kona ngaboni kimiali asava ansi boni ba mindele na tiki bango bien kwa kozonga mais asa ko tuna ngate la vandeni ba mindele pona tukuta bango na ville na ngaba na masina boniko na kamuta kanda. Alors merci à trop donc moi d'inviter mon message m'ké au ABC déjà bango yo za mona kin au botama awa donc à soke poto retour ils a toujours Kinshasa donc au c'est lo moko biso to kanisa qui peut être exact toi non peut pas musala to ça non musala ba refoulé soit to kimi soit ndenge nini refoule à 12 jours na kimi eza musala nazo visa na ngana na Schengen na ngana kena nazo visa pesi la quitté donc c'est que to rolo ba vraiment trop te pour na poto po batumisi pas poto ya lelo tokoki oloba na biso mais trop lisouté par rapport à ndeto bando loba donc trop lisouté ba porte fungwama ba nzele fungwama et ara muna mutasa na poto ndenga lingi na ke na sa 12 jours nazonga OK c'est bon na ke na vanda nanga na sa makam nanga c'est bon un jour il y aura koketi pa loba bon na ke na vanda nanga na sa makam nanga donc voilà quoi ko belé lelo ba commence à ke poto azui moi bon moi te azui la mamoro a tia malili akangi photo ami kumisi donc ya chango va pour tango hiver biso pe aso tozali langa malima kasi to chape ya malili to kangi photo te kokondane yete parce que bango basa na 4 climats 4 saisons bana hiver automne printemps et puis yango to tala na classe voilà bana hiver printemps automne et puis soit akangi photo na na tango hiver a tela mania c'est to saka na hirondelle awa so mo ka hirondelle babandi ko kende yeba bagame ma printemps mais ba congolais ba ki paraté a comme lelo na poto ta moi makasa ta nini il faut pas occupé ba bodia léger to monango ba léger belé to monana ba photo tata mutako sa hotel ba ki bala bango tokola tosaka kebo elinga liveme lelo bato bata vidéo na téléphone keba ba le bata vidéo c'est ça mon ami viens voir Bolumbu mutakala parce que moi non mais na kebo fingo mais babi ba zela yo ba ze pe tourner ko za ba relaxa yo te mais ngai neti biloko wana okotika kozwanga na ngote parce que na salaka ya ngote eza pe ndenge na ngati de soko zanga Bolumbu na WhatsApp bien na nini otiko mona nga na ngote de soko moninga omoni photo moko bio la validaire le baté et puis moko yo komona loko nemso moninga na cercueil babi basinde mu babomi ba makambusi babi bino ne mbobo basi ba par rapport à nini basi te ba bolingo nde bo pesa zo leka makasi ozo komona opesi bolingo vitesse mingi obite na pesi mwasi na confiance benzo ka ina pio confiance te mwasi babi na pesi mbali confiance benzo ka na pio confiance te otindi photo Bolumbu oti betanga na losako leader batinda ka photo ya Bolumbu na mwasi te nokita ko chona WhatsApp losako leader batinda ka photo ya Bolumbu na mobali te noka ko chona WhatsApp leader losako
motaka tiaka maboko na poche te. Losako leader. Liboso ya mbongo mosanto alite. Losako. Ministre accueilli ba député bagangi wo. Merci beaucoup. Alors merci à trop donc numéro de téléphone Batutu Babenga Peyo et Salamo Kitoko. Alors merci na Batutu Bazuita Orlando Biso na Africa Elengi TV. Martin Engi vitesse à fusée toujours bas vitesse, trop de vitesse. Moussalara Nenep Sabino, merci à Francis Way FBS, Azmak la Canadienne vrai chéri. On continue toujours. Koboire ayopo au salanga vraiment nazala donc la bonita HF Linda na Las Vegas j'ai tout mambongo donc merci à trop na batutu au bazuita Orlando Biso donc botika la malambo za toujours branché na 3W Africa Elengi TV balobi pa na vinde mikolo botika ki mutema mabe et futara nango te merci à trop. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.